Bandeko ba bolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas na yambi ndeko moko boye ndeko na biso congolais alingi aloba par rapport ya fait Regola. Alors na poser ba question belete na yebite soka za pour ou bien azali contre na pesi liberté na ye aloba. Alors azako loba tozako yokaye ba question ko zala nango mingi penate mais donc mingi nde mwana maya azako s'exprimer. Alors na yebite ndeko olingo loba nini par rapport ya artiste congolais fait Regola. Ouais, bonsoir non ndeko na ngai ngana pengio na kai na ati. Donc la landage émission à propos ya fait Regola. Titre nango ezali origine ya rivalité ya wera na Ferré. Na landi ndeko moko ya mobali apesi point de vue na ye selon ye ndenga yebeli makambo na ye ya fait Regola na wera. Mais na ona yoki comme si aza mwana ba abotami na ba 98 nati ba 98 nto ba po ayebi na histoire bien te alobi na sentiment poka mukile yoka ya lobaki nazali ni contre ni po soki maramba lobaki pona ba kokabwana ya wera na Ferré wana donc po bakendaki poto banini retour bakambo ya Bill Clinton wana nga finga kiza chifo okopwana. OK obike makambo oyo Ferré o alobi obike Ferré l'air basai le marquis oui le basoso ngaki ouais Bill atina ben instrument na ye ils ont offert na kimbango avant tina ben ouais nga na mwa kimbango pe na mwa na ngiringi. OK Ko ezalaki kia na ngiringi na sayoana kote ba fe ba do fotela ndenge balinga ki boule soki le marqué ye ba osala tout ba dégager à Jackie ba dégager Bill etika ya net ya ngiringi. OK siko tellement nga nazalaki wana mwa kimbango po Bill pa ya ne mwa kimbango na ngiringi wana bon ya ndenge mwa lobaka bon etwane comme etali okopanda na ye na betango pa ya PV ya Bill Bob Denard le solo ana yoki kutu le solo boye faut ba dégager ba Bill bani ba on peut bêter le solo directement et pas Bill. OK Bill a tinda ben instrument directement na kimbangu un peu ya kimbangu 1 kimbangu 2 kimbangu 3 na mwa kimbangu 2 atinda ben instrument na kimbangu 1 jongo to akana gimolea a utemi kilini spot ala no hotel mona kasavu. OK doko tikela si molea umoni lupango o wana si magile za wana ndenge le marqué zoya e panjana acha tembe jamais te ngapte ezala batutu babiti batutu ba ignoranga vide na ngo yango moni deng bila ya kaze aja na science azana ben instrument na ye. OK na ndenge pe vezakla yaki masolo petit yoza boye yoza danger faut au côté de parlement so lokayo wana zakina ana raison ndenga lo bibo partir vieux actes ya solo donc OK ouais, voilà et après Ferré aye a meki mouvement yakina bazo bozi ça ma ngako betaka drum ne kwesa wana Ferré. OK bandeli na ba papi magen ba bureau na ye. OK comprendre ouais na masa na biso so boja kufa oui na biso le mwengi le mwengi ngi eye kimbangu na nyangara na fe otema ni makaro trésor nzinga pas kuma pas conflit ouais comprendre et fimbité et kebibi playa bu faire kokite asongi mikili omona ko songa mikili na we ratika ko benga Ferré ratika ko benga ete Ferré ndi abenga wera abenga biro tu wenga ya fentoni ke Ferré angozonga maison mère. OK ezala ne bongo wera abenga Ferré te azonga maison mère te wera Ferré na benga wana après le marquis après sorti album après le marquis. OK après le marquis wera pe tellement ça qui va pire petit na ye ya ka Bill na Ferré. Oui comprendre asimbisa mutu te makambo. OK même la staff là tu sais que ba ta wana Ferré oyeba ce qui Ferré yemi bo senti que mwana o azo promettre ouais moni même Bill
Oui. Azaki so azobuaka. Ouais. Au senti que mwana oyo azo promettre. Mon bibino tout bo sakana bo bete sika moko. Au senti ya zo promettre. Joueur asimbisa mutu kisité. Na yebité. Asimbisa bango kisité. Tu comprends? Mais si on se présenter aux facilités, va te belé comme au bêta peine orchestre à faire. Bon, orchestre à faire, mais tant on bandit orchestre. Donc, si on se présenter, bah tout. Moi, on se présenter, bon, on se présenter même na souka. Ok. Si on ligne, aux libre, ouais. Ouais. Vous comprenez? Ti faire azongi mikila koki okesi na bibi playa wana. Akokite kufuta ba transformer ambebela kopakita paki na mbongo. Ouais, tema linga ki bango minga avec na souci ne pour azaolela. Alela ko ba lomaka. Ouais. Ma regreta. Tu comprends? Pour là où ouais rasali sikoyo album na ye. Ouais. Ouais, avec mobuluté, l'air à sentir que tu peux faire et frapper maman les marquis wana ya faire ma faire basala ki wana pour nzembo wana ya 5 kg offert à yembaka wana. Oui. Ouais. Et ça dit nzembo ya wera. Oh, 5 kg za la ya wera. Nzembo ni ya wera. Wera pesa ye petit, joa nzembo oyo répéter yango pour album wana témoignage ba miracle wana olezala album ezaki album ya wera. So on l'a dit, bête, voici même l'homme kutana. Et ça là, tu as intervention rapide. Et ben la wera, il y a maison mère, na Titanic. Même solo et kutana. Même gris, bleu, et ça veut bleu qui est kutana. Peut-être que bleu, on ne pas ça là qui est sigamako. Oui. Ouais. Et kutana. Wera là, moi bleu quoi, ni album na et marché et suis en plein et c'est comme un contre mieux. Ouais. Comme ce que la sirance est musicien. Les ferraillés pour Azonga. Je dis qu'à Fiona, fait ce qu'on a dit, pas fandi ça ferré, na c'est à garage d'hôtel, dans parking, de 9h, 18h. Ah, ok, on dirait qu'on a appelé le solo mot à bon. Oui, rayate, attention qu'on a eu raté. Tipi, mon tower, et faire ma wasenga. Azwa, à ça, là, ce qu'on transfère, on n'a pas fait rambo. Ok. J'ai fait, c'est que le thème sur wasenga, pas koufa. Donc, on peut y aller, mon tower, là, transfert, et le koana. Azwa, peu pour toi, qu'elle faire épée accueilli, mais so accueilli pour quartier la terre, pas pécier mbongo. Mbongo, on a yango, assez, ça n'a pas ya bofa. Ok. Moni mokile zara bongo comprends wera pas ferré il fait pas wera apérage va parcelle wera adoling ouais comprends alors Bill c'est ce que Bill Clinton a fini wera ba makolete ngama te a fini wera te azo bua kande katina bango de la pante ça qui et bua ba jecto ba comme na musique de la pante peut même à l'époque grâce justifier que ezali vieux au masum de prendre. Mais selon yo, est-ce que Azalaki honnête, Bill? Mais Bill Azala honnête. Atanga kombo ya mutute, asali lo mutu mabe ya faire asala nini? Oui. Asala clip. Ouais. Ozui souci ya wera. Ouais. Otie. La vie o ya lingaka. Ko faire écoute apesa pe wera chance. Faire la nara même ba jibé. Donc on peut faire la naba jibé ba bengana e ko bengana yango azonga akomela mbara de choix azongaki et ba pe oyo rapide azalaki pe la posa na e pour première fois la majorité la première fois ba faire ba même ba voix likolo et ça ba voix mon lead azalaki na wengi agena répertoire nyonso tout oui yango azalaki na facile oyo azalaki ko avancer azalaki ko tindika e liboso tu comprends ouais wera linga ki ma faire pour ça linga ki faire té avant que ça ba makambo ala té tu comprends oui en tout cas l'avantage monsieur souté tu comprends faire asali a continuer parler na ye a donner parler na ye a piste de kambalo ba ka Sankara de Kunta na côté la bangote ouais Sankara de Kunta a finga maman a faire non a finga maman a faire té faire ndé a réalité faire a yebi ko fanda na bakiti. Oh. En tout cas. Je vous jure, je te jure, faire Aibi Kofanda na batouté.
soko ke na ngiringiri Oui. benga tamo na ngiringi à partir ya Birmanie ta so sa yo 24 à partir ya Prince à Lubumbashi wa Kasafu bwana ti place ngiringiri soka ba biso fere abo ko fanda na batu Na nini parti ou bien un ingrat okay. Un ingrat moko ko peut pas imaginer. Vous comprenez? Ndazo bisalio soko landi batu pour faire ça qui na bango wana papa ke bana ngingi balongwa bango tu balongwa parce que baboya koya baboya koya. Vous comprenez? Et bon, au premier soin, il paraît que Chiquito a finga donc Mama Ferre nanda bon na émission ou so penenge nini Koffi Olomide pembeni alobe lokote te wana mamba Chiquito wana Chiquito amwangi ke Chiquito te Kirikou, je crois Kirikou asa mwana ngingiti wana za makambo na bango yozo beta mingi ngiringiri nga beta ngiringi wana makambo na bango sa mete nga beta ngi Ferre asa ingrat moni Ferre asa ingrat moko boti ne peut pas imaginer to balote be mission ya ngingi ba beteka ba YouTube ba mission ya ngingi ya Ferre ko la balote la Ferre au moins ba so ba mabe malama Ferre balote ba ka mabe ko asa ingrat mone tutu kaluchi hotel mana kwa sayo tutu kaluchi ouais na Ferre ko la so ba telemi na mabele wana au moins ka kaluchi oza na play ba kolanda kaluchi ba vie wana vraiment ba master wana ba ngingi wana ba mingi na kaluchi ke Ferre pour faire à mon ngingi kaluchi pe mona ngiringiri ba kaluchi mona ngingi na ingende Birmanie sayo Ferre ba da foot na sayo 24 na petit 24. OK, mais si vous par rapport à vieux jaloux Koffi Olomide a yembela Fally Nzembo et puis a précisé pendant 119 wana donc comme Fally message na kati ya Nzembo Fally a yembela Fally c'est vrai que donc Ferre azaniti Fally donc c'est-à-dire azaniti Fally donc wera a yembeli Ferre mais a tozolo ba Koffi a yembeli Fally mais balimbisana na bango bon moni makambo ya Ferre mbona Fally ouais na kokota ngo troté. OK. En plus on tape nenge Ferre mba yembela soki 119 fois po o calculer makambo wana po o yeba ke za Fally. Ouais. Il faut la montababoul. Faire un peu de Nzambe a révélé bino a révélé ki mutu moko boye. Ouais. Makambo so le kawana ya makambo spirituel. OK. Après on a ya binisi yango. Wana entre parenthèse etalinga ite. OK. Ko la libe mission mingi. Moni Ferre. Ouais. Ferre azama bon. Azara mystique. Ferre mystique. Donc Ferre sort la ni 20 sur la ni mission mingi azo sala. O senti que azoluka a négocier na yo. Vous comprenez? Mais Ferre a tellement azana entourage ya bien dit. Pour faire azana entourage ya bien dit. Azali le entourage. Bon, au moni et le conflit et ça la rap et ça la entre différence Ferre na Fally pourquoi? Ouais. Mais peut-être ba so ba mona ngo na lobina ti na ba moteur à terre mais on va comprendre que là ba moi bien. Au moni fief na yo place yo ça la place peut-être place au botama so place au yamuki. Oui. A fini mon quartier moko boye. Oui. Et jouera déjà rôle. OK. Jouera déjà rôle dans monde de musique. Pour beaucoup de ba massa na yo beaucoup na bango tela 50 mamba lobaka. Ngana Fally to betene ba musique. Ouais. Pour ba ça déjà na ba racine na bango moko bona ba selo ba kota ba montu ba kolbe sika moko. Oui, mais yango wana pe ba protéger kaye, bazo protéger, bazo nuire Ferre. Sikoyo même le que boma King Kester na papa Wemba a déjà mwana ya matongi mais autaka mboka ya déjà dès le passage akoli ko déjà ba masa na ye Kester fama no luka te exprimer et simaki te mais fait beaucoup avec moi likolo na ye parce que Ferre eloko wana azana fief c'était pas ye balongwa ke ba kuma futa na kitambo wometa ngingi womete akebo siko ake bandan ba bwa ngingi otika ngingi polele
comprendre même chamo rabeta na njembo mwana keleli isalaka ya yeti isalaka ya staff London olwa pesa utu bambonga pesa utu sekba dezo na mona ki boye kotala loboyo kuna boke kusala njembo wana ayebi njembo na yembi. OK. Et ça c'est que bon moni ferré. Ouais. Faut revoir fina yemoko nani. Mais par rapport à Wera vient son koluka fere au moins la tête qui a bani koluka na retard. Te au moins na fi retard ya la raté na rosalo mabele lo. Oui. Atana ya après combien de temps mo lukayo. Na komi exactana tana ngeko kaki pona lukayo. Ah, mais bon. On peut rappeler. Encore le gars peut faire, encore peut faire peut-être il s'en fout de faire. Le gars tu fais au canal Wera na mbongo. Ah bon côté on a vraiment na éviter aux encore maté le pas l'autre va faire à tout étage wana et un demi parcelle. OK. On l'expliquer. Il y a ba momi ya masa na océan animateur ya profiona ba betela na nino na quartier tabeta BBX. Allez mama tala momi na Sandra le pont na demi parcelle. On comprend. Bon, on est bon. Ils ont ramené bon bien na bango to. Bien waze kwa yemba donc so moni mutaboya ki yemoko akomi ko luga bozonga na seka bosani loko. Donc vient so na zo lukate. Moni yozo bwa kisaba question. Donc on mona teke Wera tamso aluga sili safere. Ape kenge. Wera a aussi sa faire par rapport à gagner ses souvenirs. Parce que le roi a profité ba Wera ba profiter ba jibewana. Parce que le roi a profité. Parce que le roi ba beti ba tala, so ba faire ba danger mais ba fali. Vous comprenez? Ba robeta marti wana. Mais le roi mo pona resoulever peut-être bon on a attaqué faire trop. Mais pour l'attaquer faire pour na makambo masa na lobby. Au moni fali. Ouais. Na lingaki bien na bien a yem pour lelo a sa fierté musique na biso fali. Ouais. Tu comprends? Na ne peut même etini. OK. Tu comprends? Ndeko na ngamongo 100%. Ayebi ke wana bokila lokondo ayebi. Tu comprends? Mais so la yebi si binu makambo ke binu ke fait fali ata star international te bondi mangaiti. Au moment ba biso ba komana se ba finga yo ba faire fali ne pas international là. Est-ce que même yo même oyebi yango? Toujours des vieux masolo, tout se focaliser. Pour moi, n'attaque faire batanga peu comme fali. Fali c'est international. Fali à star africaine, même bébé ça betaki awa. Au moins na bana ça bote mais africain parce que nous rotala biso africain. So moni mundele, soit so moni mundele, soit mundibu, soit mundele so aye ki pona daju. OK. Azali star à sa communauté africaine. Les seuls musiciens congolais internationaux, c'est des vieux beaucoup. Voilà, tu as entre parenthèses, tu as posé une question. OK, par rapport à Kofinga ya Sankara, na Kofinga ya Mark House. Donc, selon eux, ya Mark House, donc il y a un peu de bon, Kofinga Sankara, na Mark House, au moins, Mark House n'a d'autre que na un mabendi. Net ma Robinho, ou à l'obi. En réalité, Kofinga a été, Kofinga mutu handicap na et ça m'a bien. Et ça bien même dans la défaut dans le beaucoup dans le colo. Vous comprenez? Et ça bien été à la musique. Vous comprenez? Et ça bien été. Vous comprenez? Yango le mo ebimisa ki na mona ki ndeko na marque en fait mutune ekufa. Vous comprenez? Yaka le bandenge so kofinga handicap mutu te. Po biso tuna mutu za handicap na biso. Ko eba ko mapete za tra handicap. Ko eba otanga te eza handicap. Makambesa bele handicap bele basoke bele. Ben les marques où ça avait été mabé. Fallait pas finir biloko na finir normal. Et ça n'a pas de gravité. OK. Mais lobana nous pointer nan comme on appelle nous les man pointer nan nous penda ba qualité penda ya faire parce que on attaquer trop. Au moni faire. Ouais. Un grand chanteur na bango ne pandi. Oui. Basta flon na moi mkia mkusa zoimba. Oui. Azoimba danger bon moi mon temps promet que à ça na venir un grand chanteur il y a des gars mon na chanter la génération na ye azati bazati wana mako semble l'équipe fait on imbati sigo il faut bongisa nini kasi pour mambo simba faut bongisa bureau
Ok. Biloko na fa bongisa ngo deuxième. Mm. Fali ba fali te ke akimi musique congolaise te. Bon comprendre fali te. Fali abeta musique ya libanda te. Omoni musique folklore. Ouais. Fala ko beta yango be a chanza ngwa muke yango nde makambo. Omoto ba culture na tso kufa. Culture ezala ka musique ba fike ba beta te rumba na te ba odemba na te. Culture na ba biloko ba folklore wana. Ok, ok. Moi fala zonga asala ta moderniser nga muke kaka. Soka petit moment écoute mba ma ko fala boyemba. Au moins soka katimbe tanga soka o type ba ke mono so yemba maso so yemba. Bien mais c'est quoi faire à l'équipe fois combien? Bon, faire à l'équipe fallait, hein. La Williamba, à ma fallait pas à bon chanter. Faire à gras. Fallait pas à gras. Ok, tout ça déjà 21 minutes, 21 minutes. Donc, ouais. Je crois que tu vas capter le message, mais si on va intervenir les sous peut-être connexion que vous allez bien, tout ça là en live, et puis, na poser au peu la question au internaute va poser. Les lots connexions vous allez bien te yangwana tout ça là en boye. Nazo balancer vidéo sikoyo et nazo tinde la lien. Merci beaucoup. Hein? Bon, la ligne ba beti lo nango ba suka. Nango ba pona ndeko na biso oyo ba komantaka na se. Mutango toujours sur la makambo misusu. Oui. Oui, nebi ba msi ba ko to finga raté. To lingaka to yebaka eza ndenge nini. To lingaka to pour apporter quelque chose et ça la rabia ko finga na tina moroti. Tu comprends? Faut ngana lobaki yipo monument linga peut-être santale de la monique mona mai asali bereng na ye na lobi na fingité. OK. OK. Ouais. Voilà, c'est bon en tout cas. Merci beaucoup. Kalaming te na tinelo lien. Merci na sepeli. OK. OK, direct. Yeah.